salukia nzambi mukieleka enzambi mambangitwa vuluka vuvukyame munzambi ya moyo kemu watwanzako vuvukyame munzambi ya moyo kemu watwanzako ngatukonzova mwakyanza yayi tusalile salukia nzambi mukieleka tusalile salukia nzambi mukieleka enzambi mambangitwa mukieleka tusalile salukia nzambi mukieleka enzambi mambangitwa vuluka. Tout ça, on a joué passé mwana belela tata nzambi mfuko wa Yesu Kristo tata mwanda beno batatu kuna papa Simoni maokiakani mwana di papa lukiki kya vauka tuzidi bafulukiki kya papa utobwata katuzidi teka konga tobusumba ya vuvu nzambi akenda nzambi alwala kazi yandete papa tulombele lulolo kwa masumu utulolo kamfumu betu baonzo tunaona fulukiki mbasibu wa wasambukiro nemfu muna mkumbwa sei mwana belela. Amen. Du Fils et du Saint-Esprit, nous allons prendre nos Bibles pour lire le psaume de David. Tujwa mukanda mwanzambe tukutanga bongo nzembo ya Bayuda. Tukutanga nzembo ya Bayuda. Psaume de David 100. Tukutanga nyonso de 1 à 5. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel toujours et sa fidélité de génération en génération. Epasiza mona masemuna pelezo Kani muba ufumu tuwilado Epasiza mona masemuna pelezo Kani muba ufumu tuindula Epasiza mona masemuna pelezo Kani muba ufumu tuwilado Epasiza mona masemuna pelezo Kani muba ufumu tuindula Voilà c'est Epasiza mona masemuna pelezo Nani wazaya jo kondombe singazi tuswa Epasiza mona masemuna pelezo Varazeto tutusundisa Mutotalo zameni satana Nani wazaya jo kondombe singazi tuswa Epasiza mona masemuna pelezo Epasiza mona masemuna pelezo Varazeto tutusundisa Mutotalo zameni satana Nani wazaya jo kondombe singazi tuswa Epasiza mona masemuna pelezo
nani wazaya joko ndombe singazi tuswa mumbasiza mona masemu na pelezo tusudiso mutotolo zambeni sotolo ndombe singazi tuswa mumbasiza mona masemu na pelezo nani wazaya joko ndombe singazi tuswa mubasiza mona masemu na pelezo vala zeto lutusudisa nani wazaya joko ndombe singazi tuswa mubasiza mona masemu na pelezo nani wazaya joko ndombe singazi tuswa wavanza mubasiza mona masemu na pelezo vala zeto nani wazaya joko ndombe singazi tuswa mubasiza mona masemu na pelezo nani wazaya joko ndombe singazi tuswa mubasiza mona masemu na pelezo. Alleluia, alleluia, tukulombele fina mana wataletambi di kulandanga eti kwa muswa kwa menido. Alleluia, alleluia, tukulombele fina mana wataletambi di kulandanga eti kwa muswa kwa menido. Utuyandala etatano tukondolo luvuva mumunza nzawavanga mungolo zaku ibebeso kwa satana mumbi akwetu kwenda kuvuvele ningako bakyasola bavuvame akwetu kwenda kuvuvele ningako bakyasola bavuvame. Utuyandala etatano tukondolo nuvuva mumunza nzawavanga mungolo zaku ibebeso kwa satana mubi akwetu kwenda kuvuvele ningako bakyasola bavuvame akwetu kwenda kuvuvele ningako bakyasola bavuvame. Utuyandala etatano tukondolo luvuva mumunza nzawavanga mungolo zaku ibebeso kwa satana mubi akwetu kwenda kuvuvele ningako bakyasola bavuvame akwetu kwenda kuvuvele ningako bakyasola bavuvame. Tena za kenda lombeleya bikaza moneka mumbandwe ekenda tena za kenda lombeleya bikaza moneka mumbandwe ekenda tena za kenda lombeleya bikaza moneka mumbandwe ekenda tena za kenda lombeleya bikaza moneka mumbandwe. Utuyandala etatano tukondolo luvuva mumunza nzawavanga mungolo zaku ibebeso kwa satana mubi akwetu kwenda kuvuvele ningako bakyasola bavuvame akwetu kwenda kuvuvele
ndingako bakyasola bavuvame utuyandala etatado tukondolo luvuva mumunza nzawavanga mungolo zaku ibebeso kwa satana mubi akwitu kwenda kuvovele ndingako bakyasola bavuvame akwitu kwenda kuvovele ndingako bakyasola bavuvame kenda za kenda ulombe kenda bikaza moneka mumbandwei 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 Unzanzambi visite mukule kanda ndone Zeye ndumbi sama musamira wakembela Kadinde wakala kanda kwezo kaya Zani wakuza ya pasi wazituswa Unzanzambi visite mukule kanda ndone Sama musambira wakembela Kadinde wakala kandeli Wezo kaya Zani wakuza ya pasi wazituswa Ngunzanzambi wizide mukule kanda ndone Zeye ndombe sama musambira wakembela Kadinde wakala kandeli Wezo kaya Zani wakuza ya pasi wazituswa Ngunzanzambi wizide mukule kanda ndone Zeye ndombe sama musambira wakembela Kadinde wakala kandeli Wezo kaya Zani wakuza ya pasi wazituswa Waungeye ndomewe na ngokela Sikafumu isuhulu ya dekwane Utangudini tata simo wala vedela Makanda manza mukazame na wange ndume Mukamuladi mukakavya Silose Makanda manza mukazame na wange ndume Mukamuladi mukakavya Silose Waungeye ndomewe na ngokela Siwafumu isuhulu ya dekwane Utangudini tata simo wana venela Makanda manza mukazana namo wange ndume Mukamuladi mukakavya Silose Makanda manza mukazana namo wange ndume Mukamuladi mukakavya Silose Waungeye ndomewe ya ngokela Siwafumu isuhulu ya dekwane Utangudini tata simo wana venela Makanda manza mukazana namo wange ndume Mukamuladi mukakavya Silose Ungeye ndombewe na mukembela Singa mfumu isuhulungane kwange Tutambudidi tata simo mwanda velela Makanda manza mukazamena wange ndombe Tutambuladi mukakavya Silose Makanda manza mukazamena wange ndombe Tutambuladi mukakavya Silose Waungeye ndomewe na ngokela Siwafumu isuhulu
Bondimi ya Kombo, bondimi ya Kombo, basi ya pambana. Bondimi ya Kombo, ojali komona na lingo ya Kombo, Matei ya pambana Kombo, ojali komona na lingo ya Kombo, Mateya ya pambana kote. ojali komona ya Kombo, bondimi ya Kombo, okozanga kembo ya Sengo. Bongwana ya solone. Bondimi ya Kombo, okozanga kembo ya Sengo. Bongwana ya solone. Bondimi ya Kombo, okozanga kembo ya Sengo. Bongwana ya solone. Bondimi ya Kombo, okozanga kembo ya Sengo. Bondimi ya Kombo,
solone. Ondimi ya Kongo kozanga nkembo ya Kongo.
bomoi to ba Bible na biso pour otanga bongo mibeko. Prenons nos Bibles pour lire les commandements de Dieu dans Deutéronome chapitre 5 versets 1 à 21. Rappel ya mibeko na Deutéronome to Moïse ya mitano ya Moïse chapitre 5 versets 1 à 21. Écoute Israël les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a traité. L'Éternel, pour vous annoncer la parole de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait point d'autre Dieu devant ma face. Ça y est, des représentations quelconques les cieux qui sont en bas, ils sont plus bas que la terre. Point devant elle, et tu ne... Moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et à la 4e génération, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, point impuni celui qui prendra son nom en vain. Le jour du repos pour le sanctifier, et tu feras tout ton ouvrage. Le repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras au fils ni ta fille, afin que ton serviteur, tu te souviendras que tu as été, Dieu t'en a fait sortir. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu honore ton Père, ton Dieu te l'a ordonné. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne ton prochain. Tu ne désireras ni son champ, ni son bœuf, ni une chose qui appartienne. Nous nous approchons d'une réalité. Seigneur, pardonne tes ennemis. Nous nous approchons d'une réalité. Seigneur, sauve tes ennemis. Éternel, nous nous approchons. Sois loué.
okosepeli tango ebelemi, okosepela moindo okokanga nesengo, libota na ngai napona. Elakanalakaki yo ya bosepeli tango ebelemi, okosepela moindo okokanga nesengo, libota na ngai napona. Elakanalakaki yo ya bosepeli tango ebelemi, okosepela moindo okokanga nesengo, libota na ngai napona. Elakanalakaki yo ya bosepeli tango ebelemi, okosepela moindo okokanga nesengo, libota na ngai napona. Elakanalakaki yo ya bosepeli tango ebelemi, okosepela moindo okokanga nesengo, libota na ngai napona. Yo moindo, 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 yo moindo, oh, libota na ngai napona. Yo moindo, 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 yo moindo, oh, libota na ngai napona. Yo moindo, 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 yo moindo, oh, libota na ngai napona. Yo moindo, 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 yo moindo, oh, libota na ngai napona. Okosepela okokanga nesengo, okosepela moindo okokanga nesengo, ngai nalakela yo moindo. Okosepela okokanga nesengo, okosepela moindo okokanga nesengo, ngai nalakela yo moindo. Yo moindo, moindo, yo moindo, oh, libota na ngai napona. Yo moindo, moindo, yo moindo, oh, libota na ngai napona. Elakanalakela yo moindo lelo ebelemi, omipetola omibatela okota nesengo, elakana ngai elongani. Elakanalakela yo moindo lelo ebelemi, omipetola omibatela okota nesengo, elakanalakela yo moindo. Lukia tata mwanda velela
Ilumbweki, Ilumbweki, mafwa mafuluka makoka matela mazipofo peza mweseswa. Mulumbweki, mababa mavova ezibefo peza nyakuswa. Elumbweki, Ilumbweki, zula ya ozono ya tela mamukwiza tomba luvuluzu. Kumbanza kamba iye lusele minyamba. Elumbweki, Ilumbweki, siluluza seza lungana. Elumbweki, Ilumbweki, siluluza seza lungana. Ilumbweki, yayotika saluka tumwanzambi. Elumbweki, golosa ya veza moneka. Mulumbweki, Lumbweki, mafwa mafuluka makoka matela mazipefo peza mweseswa. Mulumbweki, mababa mavova ezibefo peza nyakuswa. Elumbweki, Lumbweki, zula ya ozono ya tela mamukwiza tomba luvuluzu. Umbanza nkamba iye lusele minyamba. Elumbweki, Ilumbweki, siluluza seza lungana. Elumbweki, Ilumbweki, siluluza seza lungana. Aleluya, tukemelela Lumbweki, hadi siluluza lungane. Aleluya, tukemelela Lumbweki, kembo kembo, aleluya. Aleluya, tukemelela Lumbweki, hadi siluluza lungane. Aleluya, tukemelela Lumbweki, kembo kembo, aleluya. Aleluya, tukemelela Lumbweki, hadi siluluza lungane. Aleluya, 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 Lumbweki, hadi siluluza lungane. Aleluya, tukemelela Lumbweki, kembo kembo, aleluya. Aleluya, tukemelela Lumbweki, hadi siluluza lungane. Aleluya, tukemelela Lumbweki, kembo kembo, aleluya. Aleluya, tukemelela Lumbweki, hadi siluluza lungane. Aleluya, aleluya, Lumbweki, kembo kembo, aleluya. Aleluya, aleluya, Lumbweki, hadi siluluza lungane.
nangaki bongi tangani bolingana bana nangai boyokana bana botika bishaleli nyoso ya bapaya bolanda bishaleli nangaki mangu Solo un tambe,
Bongili mondima bino kombema yango Jasinde kobongi sabishareli Pae masolo nzambe ajali na bino Bongili mondima bino kombema yango Jasinde kobongi sabishareli Pae masolo nzambe ajali na bino Ajali na bino
mabondeli ya bato misato. Lelo ezali mokolo monene. Ezali mokolo oyo tata Nzambe atalisaki elongi na ye kati na yo moto mwindo kati na ngai moto mwindo. Bakongo misato bazala représenter tobenga mpona Congo Maman Fifi Kuka aleka liboso. Mpona Congo Angola tobenga Papa Nsangu. Mpona Congo Kinshasa tobenga na Galibali nzembo ya Nzambe ya misato Nzambe Toyabule Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe molimo santo. Papa Simon Kimba Okianga ni molimo santo Nzambe ya mawa Nzambe ya tika komona yo kumisa ma papa bokonzi na yo umela papa nafuka mina se ya makolo na yo. Papa ya solo bopola mihepa ina ngai nkomi na ngai mabe. Kolo yekela ngai mapapa ya bisa ngai. Limbisa biso banso tofuka mekati na esi. Liso kati na esi ko na tina mosusu te papa. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi. Viens à notre secours. Mais fais la paix dans le monde entier. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avais dit, choisirons la paix et de responsabilité. Nous te disons toutes les races. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vocês três, em Papa de Alungana Kimbangu, Papa Simon Kimbangu Kiangali, nós agradecemos bastante por ter nos protegido durante toda esta semana, Senhor. Hoje é o dia que você nos deu, porque somos pecadores. Durante toda esta semana nós pecamos, Papá. Nós não temos a esperança de que na saída daqui, nossos pratos vão. Todos os nossos pecados, perdoa-nos, porque muitos dentro, porque sem a saúde nós não podemos fazer o teu trabalho, Papá. Papá, no fim do nosso culto, Papá, esteja ligado, porque ele é sempre pecador, Papá. Mas esta palavra para que nos últimos dias podemos conhecer tudo, Papá. Papá, a mamãe pediu, o jovem também pediu, Papá, o que eu posso falar, o que eu todos os nossos problemas remeter, Papá. Dá a paz no mundo inteiro, como Zaire e como Brazzaville, Papá. Amen. Il y a bénédiction des enfants. Toko yambabana, suki bazali, bako wakoleka, pona kusala msalemu. What
biso papa sinoki mokangani. Tozongisiyo merci pe matondo mingi na mokolo mwa lelo. Le 6 avril, ebandeli ya mbula kati na biso, lingoma na biso. Bolingo na yo kati na libota oyo, ebate bayebi ete, euti pai na yo Nzambe. Kumba nazali ya kokoka te mosuki. Kotala makoma na ngai de toute la force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, prenez garde de ne mépriser aucun des petits enfants. Les pousseurs. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas les mains. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier cet enfant au Seigneur. Au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que cet enfant vous a été donné par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de le conduire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ait la vie éternelle en lui. Élevez-le dans l'harmonie en étant pour lui des exemples par les actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de l'élever ainsi? Oui. Vraiment que vous allez élever cet enfant selon la volonté du Seigneur et changer vos habitudes et votre comportement dans votre foyer afin qu'il grandisse dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous cela? Oui. Ndangi Mingiedi Hamilton. Je te reçois dans l'église de Jésus-Christ, le Sauveur et le bon berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Tangoya Makabo to offrande to bengi ba mama pe batata selo baleka pona kujwa offrande.
Psaume 101 à 5. Après, tokendaki na Deutéronome pour nous rappeler à Mibeko les 10 commandements dans Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21. Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21. Tozwa makomi pour na tokotanga mwa mikanda. Mais à travers Matei na kozala na ba occasion ya kotanga de passage ba verset oyo ezali lié na Matei. Tokotanga bongo na mokanda ya Yohane to Jean chapitre 14 verset 15 à 17. Jean chapitre 14 verset 15 à 17. Tokoleka bongo na Jean chapitre 16 verset 5 à 11. Jean chapitre 16 verset 5 à 11. Tokosukisa na Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 8. Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 8. Napesi-moi seconde pour na baoyi bazali ko luka bazali ko koma na rappeler les sous Jean chapitre 14 verset ne tokoloba yango tango tozali ko tanga mukanda tozali ko teya. Ce qui tozui tokobana kotanga na koma tata mwana pe tata molimo santo. Avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Chapitre 16, verset 5 à 17. Maintenant, je m'en vais vers celui qui, ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis, le consolateur ne viendra pas vers vous. Je reprends. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, par l'ellipse de Jean, chapitre 21, verset 1 à 8. Puis, et moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle. Tu vous dis, Funere Matondo, Kwangeta Tanzambia Mpungu, Papa Kistolokelo, Papa de Lunga Kangani, Papa de Ngena Kuntima, Kadebe Benubatatu, mon papa Simokimba Kangani. Unu Ilumukansi Lulu. Unu Ilumukamvondulu. Unu le 6 avril Tata, mon 1921, Ngenzambi, Tata Mwanda Velela, Wasendo la Zizu kwa Nkanda Ndombe. Mpasi wakula kanda ndombe mukiwayi kakala nzambi eto mulumukia wonu tukutakane vafulweki zitu kizidi kwa mono kifueneko tata mwanda velela wiza wa mvwata lolo kama onso mambiva nganga vantalisia kutata kadi muntu kwame kutarimbiza meko tata velelisa nito yo mpasi wabaka fulu watelemna mu malumani wavovela mu nwame mpasi wobeto wa onso nutwizidi wafulweki twa wa mamu mangai manlongo twa lunda twa sadila pasi voto bakila monsendo mulimu kentsuka tata mwanda velela yiki yekolo mvimba kwange nzambi diati sa programu yoyo tukangiantu kule ntsukulu muzalo kwa seye mwani mwanda velela amen. Nakomba tata mwana pe tata mulimo santo ndenge zali mu mesono ya lingomba to bandaki nde na nzembo ya bayuda na mokolo malelo mwa monene. Na mokolo lelo mwa le 6 avril oyo nzambe alakisaki bokasi kati na mokili alakisaki monene na ye kati na mokili soki totangi mikanda to totangi tofongoli bible tobandi na Genèse tokomona ndenge nzambe asalaki mokili
tokomona ndenge nzambe asalaki manso kati na mokili. Et na mokolo mwa lelo nzambe alakisaki bokasi. Yango wana na psaume ya oyo totangi ya 100 bokumisa nzambe, kokumisa ye, koyembela ye, kosanjola ye, pamba te azali nzambe. Biso bikelamo ya sali ndenge alobaki faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Elingi koloba nini? Elingi koloba biso na ndenge tozali bato. Tango nzambe alobi faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Elingi koloba tozali ko se ressembler na nzambe. Nzambe azali moto. Nzambe azali eloko te to ndekete to nyamate. Alobi faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Wana ezali na Genèse. Et lelo yo tozali kotanga mukanda na psaume ete tokumisa ye pamba te yenda akeli biso. Et biso tozali bana na ye batu na ye, donc bana na ye yende nzambe na biso, yende tata na biso, yende mokonzi na biso. Tozali na nzambe mususu te oyo tokotia liboso na biso, il est unique. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bango misato ndenge balobaki faisons l'homme. Alobaki te que je fais l'homme à mon image. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ba yokani na bonzambe na bango basali biso bato. Koko na biso Adam na mama Eve batondisi mokili ndenge tozali. Yango wana mokolo mwa lelo mwa monene tozana likambo susu te so to koti na ndako ya nzambe kokumisa ye. Kokumisa ye, kopesa ye lokumu pamba te abongi na yango. Mo pepe tozali kopema apesi biso fele. Kotambola tozali kotambola ye alingi po totambola. Pamba se soko alingi te tokotambola te. Soki alongoli mo pepe tokozala lisusu te. Toko pesa ye lokumu, toko zongisela ye matondo. Pamba te, nous sommes les troupeaux de son pâturage. Et c'est lui le Dieu. Toko tarde mingite na mikanda pamba te tozala na tango mukuse. O to pesa meli. To leki na mibeko. Na mibeko na biso toko loba nini? To sali rappel pamba te ezali Deutéronome Exode ezalaki tango tata nzambe apesaki mibeko na bana Israël. Tango bango babimaki na bowumbu bazalaki na mboka Egypte. Tango babebisi mibeko ebwakami Moïse na kanda abwaki mibeko. Ba oyo batosaki te ba waki na tango wana. Et nzambe na mawana ye apesi bango lisusu mibeko alobi bo rappeler bana Israël pamba te mboka ya elaka oyo ngala bongisi na bango na pesaka promesse na koko na bango Abraham. Na tango Abraham lokola azalaki na boyambi azalaki na botosi liboso ya nzambe na pesaka ye promesse. Et promesse wana mboka ya elaka bokende kokota esengeli bozala petwa bomi bulisa bozala ya kokoka pamba te bozali kokende kokota na mboka ya bule kuna etamboli ekozala ndenge mosusu boko tambola na ndenge oyo ngai nzambe na pesi bino mibeko batangeli biso mibeko awo toyoki bakotangela biso mikolo na mikolo bisika le bisika tokokutanaka bakorapelaka biso mibeko barapeli biso mibeko lelo balobi ete mibeko oyo ezali na ya bakoko na biso te bazotangela biso balobi na biso ete mibeko oyo ezali na biso baye tozali na mokolo mwa lelo kati na ndako oyo tozali komona na miso na miso et tozali tous vivants mato ezali koyoka miso ezali komona mitema ezali kosimba oyo batangeli biso na mibeko eloko nzambe asengi biso botosi ya mibeko pamba te oyo akotosaka mibeko
ye akozwa litomba to bomengo ya seko, yende akomona nkembo ya Tata Nzambe. Soki totosi la biso mibeko te, eh ben tozali na pasi, tokomona pasi. Donc esekili totosa mibeko. Yango na batangili biso, barapele biso oyo tozali lelo bomoi, tozali komona na miso na biso. Toleki na mikana totangi mama na likambo. Lelo ezali le 6 avril. Le 6 avril ezali nini? Ezali fondation ya Lingomba. To ebandeli ya musala. Mais pona kokota na likambo wana tosali marche arrière, to zongi nanu na tango ya kala. Tata Nzambe asali mokili. Tango balobi faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tata Nzambe, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bazali banzambe oyo ba yokanaki na bonzambe na bango kuna pour la kosala moto. Tata Nzambe asali mabele, a formé mabele na forme ya mutu. Lokola bazali bango misato na moko, nkolo Yesu aye atie makila na mai kati la moto. Et Tata Molimo Mosanto aye atie mopepe na moto. Tango Tata Nzambe asali moto, abongisi mabele, asali moto, moto asalaki ya kulala. Tango nkolo Yesu aye atie makila, atie mai na nzoto ya moto na makila, moto azali ya kulala. Tango Tata Molimo Mosanto aye atie mopepe, molimo na ye na moto, moto atelemi. Bango misato na boyokani ya bonzambe basali moto. Pona kokende noki Abraham koko la biso ayambaki batu misato bayaki kotala ye. Mais batu wana misato bazalaki bato, bazalaki banyamate, bazalaki mopepete, bazalaki ndekete, bazalaki bato. Abraham atali bato bazali koya misato. Na bonzambe na ye, na boyambi na ye azalaki nango, akeimba na moko, akwei, a invité bango lobi, batata, boya kopemisa, nzoto, esika ngai na kovandaka. Na botosi Abraham asokoli bango makolo, apesi bango biloko, bapemisa nzoto. Ba wana bazalaki misato, Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Ba yeba kiti po ete bamoni esengeli bakende na mboka wana ebengamaki Sodome na Gomorrhe bakende koboma yango pamba te masumu elekaki. E na boyambi Abraham azalaki nango ba pesiye secret. Balobi ba Abraham atuli bozo kokende wapi? Balobi toza kokende na mboka wana Sodome na Gomorrhe pamba te bazali kotosa te ba bebisi bazali kosala makambo oyo elongo banite tozali kokende kotumba yango. Abraham akanisi alobi neve na nga azali kuna. Aleli asengi pardon ata moi soki zomi bakoko mona na ya malamu bakoko limbisa bango te. Alobi balobi la ye balobi soki zomi bamona ni to limbisa kasi zomi bazali te. Akiti ata mitano ya pamba soki bamona ni bakoko limbisa bango te. Ata mitano ya pamba soki bazali to limbisa bazali te. Bayebisi balobi yebisa neve na yo abima na bana babima pamba te mokili wana to kotumba yango bosoto emati kino na likolo epai to kovandaka. Mama Tata Abraham ayambaki banzambe
misato na moko. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toleki. Ce qui vous la référence, bokei na Genèse chapitre 18 verset 2. Bokomona passage wana. Toleki na mukanda ya Hébreu. Kuna pe mokonzi moko azalaki kuna. Melchisedek. Ye azalaki nani roi de Perse. Mais beaucoup de temps dans Hébreu chapitre 7 verset 1 à 3. Il y a Zalaki Nani, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Voilà mutandenge nini wana. Azalaki na ibandelite bayeba kitata na yete, maman na yete. Azalaki na commencement te, généalogie pe ezalité to et pas bakokola ye ezalité. Nzambe kati na bato. Atambosaki libota wana pamba te ezalaki ye moko Nzambe kati na bato. O azali na commencement te, azali na fin te. Et quand vous avez muto yote ngai na lokola ngai na yo Nzambe kaka o azali na fente azali na ebandelité azali na tata azali na mama te. Exemple wana pour la kolaksa nini pour la kolaksa ite Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit bazalaki na nzoto bazali na nzoto ndenge kurama elobamaka. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 3 personnes en Dieu. Mais, curieusement, il y a 3 personnes en Dieu. Dieu le Père, oui. Dieu le Fils, oui. Mais Dieu le Saint-Esprit, allez. Et comme il y a contradiction, ah non, 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 non. C'est un esprit, c'est un oiseau, c'est le vent, c'est... Nzambe alobi, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bazali, Misato, Namoko. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il fallait que l'Obaka, il n'y a pas 3 personnes en Dieu, il y a 2 personnes en Dieu. Mais il y a 3 personnes en Dieu, c'est comme la 3e personne, complication, n'a pas esprit de bateau. Il n'y a pas de complication, pas mbaté. Ce qui est cueilli na Hébreu. Chapitre 5, verset 10 à 14. Pour une meilleure compréhension, rapidement. Beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, là à comprendre. Vous, en effet, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Mais la nourriture solide est pour les hommes par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Aujourd'hui, une occasion, une vocation. Une vocation, ce n'est pas que tout le monde peut être Kimbangise. Non, c'est une vocation. Tu as été choisi depuis ta naissance de devenir Kimbangise parce que Dieu est avec vous. Et Dieu est avec nous. Yango wana tutangi pona ko pesa nanu ko yebisa ete est-ce que Nzamba zali moto? Oui, Nzamba zali moto. Pambate enseignement oyo tokujwaka ah Nzamba zali boye Nzamba zali moto. Alobi faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc bazali lokola biso bato. Et là, tu as compte la maman na likambo tutangi. Tutangi bongo na Jean 14. Oyo elobi la biso était
Nkolo Yesu asali musala. Asali musala, asali ba miracle oyo nyonso yebi. Tango akomi ete tango na ye ningokoka. Tata. Nkolo Yesu a fait une promesse. Mais dans les années 1700, na Congo, Angola, dans les années 1600 et 1700, tina 1706, bakoko na biso na tango ya kala. Na ba 1700, Papa Simon Kimbangu n'était pas encore né. Kuna na 1700, soki mwana baboti mort né. Ba parents batali mwana botami azali ko pemate. Bazali ko invoquer un nom qui n'était pas connu au monde. Bazali ko loba pour implorer que mwana abika asekwa azonga na bomoyi. Bazali ko loba Kimbangu fula mwana. Kimbangu fula mwana. Kimbangu remet l'esprit à cet enfant. Remet le souffle à cet enfant. Et mwana alamuki. Natango wana ni koni ni vu Kimbangu n'existait pas. Mais bazali ko invoquer comment pona nini pambate ezalaki promesse ndenge Jean-Baptiste azali ko invoquer, azali ko prêcher le nom de Jésus akoya et Mama Kimpavita dans le nord du Congo n'Angola azali ko invoquer, azali ko prêcher et ba koko la biso bazali ko invoquer nom ya Kimbangu. Kimbangu fula mwana. Qui cette personne a la puissance de remettre la vie à une personne qui n'est plus de ce monde. Qui? Si ce n'est pas la personne qui connaît le secret de Dieu, qui connaît le secret de la vie, de la mort, c'est Dieu. Donc, tant que vous invoquez, Kimbangu mwana lamuki. Et Kimbangu botami pour aller très vite. Makam Jézalek belé. Nabo mwana na ye. Rappelle Karamoko, en 1910, autour du fait, batata bavandi na bakoko batata na biso na tango ya kalamamboka to yebi, bavandi autour du fait, Kimbangu à l'âge de 23 ans. Mais banganga nzambe minene bazali kuna na ngobelu tete kili kujwa bango po bangunde ba koti kalasi ya voilà ki bomoto ya Papa Simon Kimbangu ndembo tozali koloba kolo shalobi opona tangu na yo koki na yo kopona yo osala musala yango Tata Simon Kimbangu na kibomoto azali kopoya pona kokima mongongo wana akimi na kisasa alobi soki na kimi na kisasa mongongo ne kolanda ngai te akimi na kisasa akeyi ko luka musala aju musala abali ko sala na HB Uileri ya ville ya Kinshasa asali pendant 3 mois mais pendant 3 mois soki akeyi po jo salaire signature place oyo ba futu la kabatu place la komo na ye ba se ba signer mbongo se ba pesi na tango ya ba mindele na yo jo salaire ngai mais oso jo ki déjà salaire yo signature na yo ngoyo effectivement signature na ye premier mois pareil deuxième mois pareil troisième mois ba ningala ba lobi non cette fois-ci to entourer pour tout à l'heure nini mutu wana kele kosala makambo wana ba entourer à côté pa mundele signature ezali troisième mois eloko ezali te pambate mission oyo ya Nzambe ata ndenge nini na kibomoto malgré bonzambe na ye mais na nzoto lati ya moto akimi mission po amoni yango mukumba monene pambate nkolo yusupe tango asali musala tango moni liwa yango yo abangi pambate azaliki na nzoto alobi Nzambe na ngai soko koko pe tia passion yo pembeni te na mona yango te mais tango kibonzambe ye alobi que ta volonté soit faite. Donc, Nzambe jongi, a jongi,
na nzela lobi ezali bongo ndenge toyokalaki esengeli na kende kokufa na ekuluzu. Papa Simon Kimbangu tango ekoki amoni ke 3 mois eloko te esengeli na zongo na mboka. Bakongoli ye mwa mbongo la baninga bapesi ye sala otso mama biloko memela libota na nzela komi babotuli biloko wana. Tata biloko wana nzombo na ya sombaki na mwa kwanga po akeleko amemela babotuli yango. Akeyi maboko pamba azongi na mboka. Pamba te mission bapesa ki ye il fallait à réaliser yango. Le 6 avril 1921 kolo jalobi la ye tango ekoki okobana musala lelo le 6 avril ndenge tozali lelo. Datongo ayebisi mama Mwilu pamba te mama Mwilu azali ko yoka Papa Simon Kimbangu zo solo lankolo Yesu bazali ko mona te. Ayezali ko pese ko banga. Mais tango ekoki ayebisi ye betangonga bakoti ndako ya Nzambe na tongo asimi nzela akele na wenze na ngombe kinchuka na liboso kula kolo Yesu ayeli alobi tango na ekoki na ngombe kinchuka mama moko azali na pasi ya liwa batamboli basali nyoso tu pasi kosila kate yonde ko kosila sa pasi wala. Papa Simon Kimbangu akei na ngombe kinchuka akomi nguye ekitiliye akoti na ndako ya mama wana mama Kiantondo atie loboko na kombo ya nkolo Yesu mama wana pasi sili. Ebandeli ya mission ya Dieu le Saint-Esprit yango wana le 6 avril 1921 oyo tozalinga na yo lelo ko kanisa. Mutu mwindu azalaki mutu te soki tosali marche arrière. Pourquoi Papa Simon Kimbangu ayaki pona nini Papa Simon Kimbangu kaka fallait à réaliser mission wana pamba te bakoko la biso Adana Eve bazalaki batu mwindu babebisaki tango Noé boti bana mwana liboso Noé mutu mwindu abebisi balakeli mabe tango roi Nimi Hérode oyo babengaka na mukanda Nimerode Nimi Hérode na Mbanza Kongo makalisi mabe yeli azalaki mokonzi mutu mwindu aju makalisi mabe ya kotonga Tour de Babel makalisi ya bosatana bakele komona pa nzamba zali nzamba bakiti bakombisa to bakonfondre batu mingongo ekabani mutu mwindu mabe ya mutu mwindu tango esalami nzambe abwaki mutu mwindu libanda alobi mutu mwindu na kokonsidere sute abimi na lopango etata nzambe tokumi mikuwa tozalaki susu la valeur te na miso ya batu. Et pour cela tala soko totali bana David Esaïna Jacob pareil. Jacob mwana liboso akabi kibokonzi na ntina na biloko kolia epa ya ndeko na ye leki na ye Jacob. Et Jacob tango alambi biloko apesi tata pamboliye e bokonzi ya kulutu ekeina leki balobi okosalela leki na yo mibu kasi na mikoleko ya oko retrouver place no yo ya liboso. Mais place yango ya liboso pour la retrouver yango esengeli nini? Quel sacrifice il faut faire pour na ko retrouver place ya liboso? Monsieur Papa Simon Kimbangu pour la récupérer le brebis égaré 99 bazalaki na kati na lupango moko abibaki na lupango nkolo salobi il faut que landa moko wana bimangi na lupango et moko wana yo na ngai moto mwindu tango tozalaka bala mike na les années 60 soki ba image oyo tozali komona même na ba livre oyo ba kosala biso la tango wana ezaki la tango oyo tozalaki nanu na colonisation pe to jukaka nani bosomi sika okomona bati image moto mwindu diabolo na baseke na mukila mundele bati ange
biloko wana na bomwana ezali komonana mpona kolakisa nini eloko moko ya motuya biso tozali kobosana ete nzambe oyo tozali koluka nzambe moto asalamaki kaka awa na biso kuna na Congo pamba te makambo mingi ndenge na totangi na hébreu makambo mingi ezali difficile à comprendre pamba te tozali solidité ya koyeba monene bwa nzambe secret ya nzambe mabomba mi ya nzambe. Papa Simon Kimbangu asali makamusi oyo nkolo Yesu asalaki soko totangi na mokanda mwa nzambe tokomona makamusi ba miracle nkolo Yesu asalaki. Même miracle Papa Simon Kimbangu asali pour la kolakisa bon nzambe na ye. Mais eloko nalobaki tout à l'heure mutu te mutakoko ramener mutakufi à ramener à la vie si ce n'est pas Dieu. Naba miracle nyon surtout Papa Simon Kimbangu asalaki oyo nkolo Yesu asalaki. Mais il fallait kokisa oyo ya ko ramener mutu. Un cadavre pendant 3 jours a commis un état de décomposition. Aouti na mboka ya tumba. Azali koya balobi avant to kele kokuna yeto yoki ngunza mboka bimi kuna la nkamba to kende kaka pa ya ngunza wana pola to leka to kele kokuna mutu la biso. Ba memi bembe wana bazali koyala ngo na chaleur o ya biso to yebi mutu azali solo moya kuvanda ezalite. Et Papa Simon Kimbangu azali kosalisa ayebi ete bazali koyala na mutu ayeli batu bazali ko la lobby oyo akokoka ko supporter te alongwa wakende tangu nzoto wana ko ya mutu asala ba grimace te to nini te nzoto ya moweye ye en état de décomposition 3 jours après. Papa Simon Kimbangu a zongisi bomoye ya Mama Dina qui était en état de décomposition à lobby na kombo ya nkolo Yesu Mama Telema Mama Dina nzoto zongi Mama Dina Telemi. Elle a vécu parmi nous dans 1921. Batu famille ezali, batu bazali. Donc elikoloba ce que nous vivons à notre époque, yangoyo batu ba vivaka na tango ya nkolo Yesu. Na tango ya nkolo Yesu pe ba oyo babomaka ye kaka bandeko na ye pamba te bandimaka te. Bazali ko mona ye aventurier, azali ko blasphémer contre Dieu, tout ça, nzokande ye mwana na nzambe. Papa Simon Kimbangu na prison na 1951 ayemsi Papa Dengenda ke kutale pour ça la passation de pouvoir alobi la ye moi si na ngai basi la bino misato ba robota oya robota mobali ngazongi lisusu na 1951 Papa Dengenda Papa Simon Kimbangu kiangani abotami Mama Tata ezali bevenement to histoire ya biso oyo esengi to sala na bosepeli pamba te nzamba lingi biso. Mais comme je disais tantôt kuna na bana Israël ba monaki nkolo Yesu pareil basalaki pareil banyokolaki pareil ti baki kotiana kuluzu na tango na biso pe Papa Simon Kimbangu pareil. Mais tous la référence la biso nkolo Yesu bango lokolo basalaki bongo bayebaki te basosolaki te mais biso likambo yango ezokosalama esengeli to sosola. Mais kino lelo yo tozali kaka komona neti ezali lukuta neti ezali ya solo te ba mama batata tozali kokende oyo akokokisa bilaka oyo neti totangi oyo akosukisa makambo na Apocalypse. Na chapitre 21 verset 1 elobi boye totambola bo et tosala misala na ye pote akokisela biso bilaka enfin l'homme noir tosepela
ndenge bandeko na biso pe bazali na esengo pamba te bango bajubo mengo be biso tozali na pasi esengeli pe biso tosepela manso yende mutu azali na yango oyo azali kotambisa biso na mokolo malelo sekre nyonso wana ezala maboko na ye tika ete oyo toyoki tobomba tosalela na kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Père du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Demandons au révérend pasteur ci-après de monter à l'étage. Poete tolingi to banda molulu oyo ya kite to mipesi epai na yo poete tata molimo mosanto ya olata biso pe otambwisa biso banda ebandeli tisuka yo zali alpha yo zali omega to bengi yo poete kimia na yo yingela pe tata molimo mosanto amen.
L'église kimbanguiste, il y a la Sainte Seine, ce qu'on appelle aussi l'Eucharistie. Il y a le sacrement de mariage. Et il y a le sacrement de l'ordination. Notre cérémonie d'aujourd'hui sera divisée en 3 parties. Nous allons dans un premier temps recevoir au sein de l'église kimbanguiste nos frères que nous appelons communément Saint-Élama. Ce sont des chrétiens kimbanguistes qui ont commis des péchés et qui avaient été mis en pénitence par l'Église. Ils se sont repentis. La deuxième partie, ou dans la deuxième partie, nous accueillons session chrétienne qui aujourd'hui rejoignent Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, au sein de l'église Kimbangu. Et ce serait que nous appelons les Balamdi. Pour devenir chrétien, après avoir par les repentis de fidèles kimbanguistes qui vont reprendre leur place au sein de la communauté de la paroisse de Saint-Denis. Ainsi, je vais demander à Papa Diacre de lire leur nom. Nakosenga na Papa Wavewakio atangela biso bakombo yaba Saint-Élama. Nakomba tata mona pe tata 13 bakombo na bango ya oyo tobengi Papa Bandeola Marcelin, Mama ya Kiese Sambiaku, Diwatela Rose, Papa Luba Ikadio Domingos, Papa Luzolo Kumbu, Mama Papa Moyo Beruzolanga Simon, Bongo Kimi Mira,
Papa Ndangi Mingiedi Claude. Maman Nungidi Saï Matula Pélagie. Maman Koussou Lukembela Dio Béatrice. Au chapitre 15, nous prendrons d'abord du verset 21 jusqu'à 24. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » À séjour. Nous allons ajouter à ces textes, verset 4. Mais Jésus leur dit cette parabole, qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui est pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de ré. » Le corps est le temple du Saint-Esprit. Biso tozali nakati na lingomba. Vous connaissez les lois et les principes inaliénables de notre Église. Aujourd'hui, en cette journée événementielle, l'Église tout entière s'est réjouie de votre réintégration. Ainsi, nous vous recevons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous pouvez vous lever. Saint-Esprit. Nous allons passer maintenant à l'accueil de nos frères et sœurs qui
sont venus d'autres confessions chrétiennes et qui aujourd'hui nous rejoignent dans l'église kimbanguiste. Pour ceux qui sont venus partager ces moments avec nous, nous allons simplement vous informer de celle. Pour nos frères et sœurs qui viennent d'autres confessions, ceux qui viennent de confessions telles que l'église catholique, protestante, l'église kimbanguiste, reconnaît leur baptême initial et ne le baptise plus. C'est ce qui montre l'universalité de l'église kimbanguiste, parce que nous avons cette dimension écuménique qui fait que le sacrement est indivisible. Nakati na lingomba na biso na baninga oyo bauti na mangomba mosusu. Ba oyo bauti na kati na mangomba na lebi binzambi te. Solo baninga oyo bazalaki na biso poete bakomoyo la Bible na kati na enseignement ya Jésus-Christ. Na lingomba. Comme nous l'avions lu dans le précédent, dans le livre de Luc. Et qu'une brebis se perd, et cette brebis égarée, dont la maman est kimbanguiste. Et quand nous sommes arrivés en ces lieux-là, en célébrant le mariage, c'est le papa qui viendrait directement nous voir en disant: vous ne savez pas ce que vous avez fait aujourd'hui, mais c'est moi que vous êtes venu chercher aujourd'hui. Révérend pasteur, dites-moi, que dois-je faire pour intégrer la communauté kimbanguiste? Les éléments essentiels, et ce papa est venu assidu, ponctuel, et il a assisté à toutes les séances. Nous allons l'appeler aussi devant. C'est pour dire qu'aujourd'hui nous rejoignent et nous reconnaissons leur baptême. Donc nous allons les accueillir au sein de notre communauté. Nakosenga na papa wape wakio. Santo tozali na basekoki misato. Papa Kisadi Federico. Raphaël. Papa Pensieme Willy. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons lire la parole de Dieu. Notre province de l'Asie arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient.
puisque nous sommes dans l'église du Saint-Esprit. Vous qui avez choisi d'œuvrer pour le Saint-Esprit, vous avez suivi l'enseignement qui vous a été dispensé pendant 6 mois, voire plus. Au-delà de cet enseignement que vous avez reçu, au-delà des 10 commandements que nous trouvons dans Exode 21, 17, comme cela a été prêché dans Deutéronome 5, de 1 à 21, nous avons aussi des principes fondamentaux de notre Église. Ces principes qui sont inaliénables dans le temps et dans l'espace. Nous allons les énumérer. Un chrétien kimbanguiste doit être fidèle à la Bible et particulièrement à l'enseignement de Jésus-Christ. Il doit avoir foi en la Sainte Trinité, Père et Saint-Esprit. Il doit croire à la création par Dieu de l'univers et de ce qu'il contient. Spirituel sur le matériel. Il doit être fidèle au symbole de Nicée. Il doit être attaché à l'unité des chrétiens et à la paix mondiale. Il doit croire à l'existence du royaume céleste et de l'enfer et au jugement dernier de l'humanité, de Dieu par Moïse. Il doit à la fois aider, il doit condamner tout et il doit s'affairer, être bigame, fumer, c'est droguer, de s'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée, ne jamais consommer la viande de porc, ne jamais se laver ni dormir nu, ne jamais prendre de talisman et de la magie, de s'abstenir de la sorcellerie et de la divination, de ne jamais consulter les féticheurs, les devins ou les astrologues, de ne jamais adhérer à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix ou à des organisations occultes ou spirituelles, généralement quelconques. Ne jamais porter le deuil, sauf si ceci est décrété par le pouvoir public. De s'abstenir de toute activité lucrative le dimanche. De s'abstenir de recourir à la violence, aussi des obligations kimbanguistes inaliénables. Il s'agit de prier constamment chaque jour, de confesser ses péchés, d'être strictement monogame et ne cohabiter avec son conjoint qu'après un mariage religieux, d'aller régulièrement au culte, à l'église, à la soirée spirituelle, de se déchausser en tout lieu de culte ou sacré. Pour les femmes et les jeunes filles, ils doivent se couvrir les cheveux en tout lieu de culte ou sacré. Et ils doivent s'habiller décemment en évitant d'exposer leur corps. Et il nous est demandé en tant qu'imbanguistes de lire régulièrement la Bible et de participer aux études bibliques, notamment les soirées spirituelles. Il nous est donné un temps ou des temps pour que nous puissions chaque fois prier. Des temps qui ont été définis par son éminence Dianguenda Kuntima. Nous devons prier à 6 heures, à 10 heures, à 12 heures, à 15 heures, à 18 heures, à 22 heures, à minuit, à 3 heures du matin. Voilà les principes
les interdits et les du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Qui ont suivi le catéchisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ou elles vont devenir chrétiens et chrétiennes kimbanguistes. Le baptême est un sacrement. C'est un acte porteur de sens pour celui ou celle qui cherche la vérité. Les enfants, les frères et sœurs que nous allons voir là, ont cheminé dans la recherche de cette vérité. On a résumé dans cette trilogie Bolingo, Mibeko, Misala. Comme nous le faisons au sein de l'église kimbanguiste, ils ont été évalués par les révérends pasteurs. Devenir chrétiens. De 18. Au sein de nakomba tata mwana pe tata molimo mosantu moto ya balandi bakomana mokolo malelo ezali zomi na libwa tobengi papa Anzwana Odlin. David. Maman Biba Sergette. Papa Biasonama Jimmy. Maman Diloubendi Mambote Louamos Jarline Marvelis. Maman Kamantosako Kadel. Papa Lunungu Yansin. Papa Makengo Gislin. Mama Finda Kibingwa Océane.
Maman Mupepe Matomene Olivia Marjolaine. Papa Mukoko Jetro. Maman qui Menayeto. Papa Pensieme Archip. Papa Shabaz Agnoto. Mama Wankana Twanga Eden. Mama Wavovila de Osindi. Papa Zola Sacré. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ce sont des textes que nous trouvons dans Matthieu 3, 11, dans Marc 1, 8, les Actes des Apôtres 19, 3, 17. Conformément à un commandement qu'elle a reçu du Messie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, croire en Christ, et au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés, et vous restez par Christ, et glorifie son nom. Prions. L'âme est remplie de crainte et d'angoisse au moment où tu m'utilises pour baptiser mes semblables. Car, bien que je sois ton serviteur, je me soumets toutefois tes disciples, les amis qui reçoivent le baptême, afin que leurs péchés soient pardonnés. Fortifie-les pour qu'ils soient et qu'ils ne succombent point aux sollicitations de Satan. Marque-les de ton saint sceau, afin que Satan soit effrayé de les tenter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amis, pour le salut de ton âme en Jésus-Christ, je te reçois dans son assemblée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, en obéissant à ton commandement, protège-les de tout péché et affermis-les constamment dans leur foi en toi. Sois leur guide et leur protecteur de tous les instants et manifeste ainsi qu'à nous ton éternel amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit, soit avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. anniversaire ya bonene ya papa Simon Kimbangu yandimaki komikitisa akomaki na ye na se ya baange mpo na ete apesa likambo oyo ya moto moyindo po ete biso bato bayindo mpe tokoma na esika yango te tomoni cérémonie monene oyo ezali koleka bana na kati ya paroisse ya Saint-Denis bauti kolanda balanzi baseko
mosantu tolanda biso bango bandimi na bango ata pasi ata bisengo bango bakolanda kaka nkolo Yesu Kristo na papa Simon Kimbangu. Na session oyo tozalaki nango ya catéchisme 2013-2014 oyo etambwisamaki na papa diacre Wavewakio Kisolokele Charles tozalaki na 14 Saint-Ela Balandi epesi biso nyonso 36 chrétiens oyoyo bazongi lelo to bakoti na kati na elanga papa Simon Kimbangu Kiangani. Catéchisme session 2013-2014, oyez! Catéchisme session 2013-2014, oyez! Catéchisme session 2013-2014, oyez! Année centenaire. Ya solo balandi ya radio télévision Kimbangu Sendeng tozali komona na bilili ete yemei papa pasteur révérend pasteur papa Bakisa azali koleka liboso mpona kopesa mateye pe koloba likambo oyo etali ete kolendisa bandimi na mokolo malino. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir universel. Tata Molimo Santo oye! Ebele abatu boye, soko yo banaka batu 10. Tata Molimo Santo oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Santo Ebeto Biebeto viennent de se faire une peau neuve, une peau spirituelle neuve aujourd'hui. Il est de tradition, une coutume au sein de notre église, qu'en pareille circonstance, que papa puisse vous adresser ses encouragements. Physiquement, il n'est pas là, je le représente. Je suis indigne, vous êtes spirituellement propre aujourd'hui, moi je ne le suis pas. Je vous ai réservé une surprise. Vous savez laquelle? Si la technologie va nous le permettre, je vais vous faire entendre, écouter une voix. Ce serait encore une évaluation de plus, de dire la voix que vous entendrez, c'est la voix de qui? Mais en attendant que les choses marchent, physiquement, papa va vous parler. Et je demande à la régie de nous balancer la voix de papa et à nous tous ici réunis dans la salle. Nous avons pris des dispositions pour que cela marche, si ça marchait, que nous tous ici réunis pour la circonstance du baptême et de la fête du 6 avril. Mama logi ate kebiso na tongo mutu yon pabate amici esika ya mutu wana ya luvi ete linga moninga na yo lokolo wa milingaka pabate yo zali komona ye ndenge ni lokolo bende na lingi nzambe olingi moninga te likambo yango ezali moke kasi ezali likambo monene bato bayekolaka obe basi bayekoli badefili molai naza kolandaka babate bato mosusu baza kolekaka awa oyebi bamona nde mokolo mosusu bakoloba na bino linga moninga na yo ndenge yo moko omilingelaka ezali mopasi kasi nzambe atiso motako yo komona nzambe aluete tosala mutu na lolenge na biso donc mutu azali solo nzambe mingi bakimakili ngumba balebi mususu ngai nakomi na seka tata
kali ka baza ko koma Yesu ndenge okene nze muna bana Yesu sala kana iri kamute ora kufira kampana yona ngai kasi yo tikana pasi bato musuma mone esengo pa matele kamomo ko ezangiyo yo kaka moto kufula ndi kambwana bachone ndi kamute tozale ko kende ndenge tosito lobili lelo le 23 dimanche le 30 juin ezana ngai kula ndoto lelo namoni ndenge bayamba kabina mukolo mayenga ya solo mingi bayite soko bobumba ilokona neta mususu ale bapone yaka kupesa libondele mukeo yo kupesa eokani noki nena ngai natundi na masumu ngabo tunatundi na masumu na kupesa libondele ngoye kuzala mwa mitela ngano pana nini yangenda bebi si mingi meoya yamba makano makolo mayenga ndenge na moni ba mususu solo bobumbi yango na mususu esedi ko deja na mabele pana nini moyini satana tiki bisute orke ngai na liga kidebo koma na le 30 juin na eloko na pana nini libonde na bino kuzala makasi to kusala démarrage il y a période où il faut ça la sacrifice. Ba sacrifice. Nous avons tous suivi le message d'encouragement à l'acte que vous venez de poser aujourd'hui, la décision que vous avez prise. Et Papa Fumon Longo nous a parlé tous en direct. Il ne me reste que de vous transmettre les félicitations des papas, mamans, enfants, tous ici réunis de l'église kimbangiste pour votre baptême, pour votre réintégration et pour votre conversion. Ainsi, nous vous remercions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Moto Moindo
yende asa Tumuna foi. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Pour privilège, le 6 avril, Tolanda Nzambe na biso papa Simon qui a une richesse spirituelle en direct dans Kamba. Les techniciens, les observateurs, pour bâtir biso en direct. Tovanda Kimia biso banso. Comment tata mwana pe tata molimo sana. Petit merci tata ministre na papa vi. Petit makambo ya minene. Hizo tunaleta. Oli asala kanisa kwa malamu babosa makalete. Kemudian kita kolonial sudah turun. Nah, kami ini tadi. Mungkin ada yang ada di kolonial. Yang susu ada di nama lebaran malam. Nama lebaran malam kolonial jadi belok ke. Kalau kita mau kayak apa? Jadi maupun nak tetap motivasi. Kalau pun masalah ini malam, oh sama kalau pun. Jadi maupun pernah tanah itu. Apa disolo kene, apa dia lingana, apa dia melakukan cuma. Siapa? Kalau sana pun ya, bukan masalah ini malam. Itu tu, buat itu pun tanah itu sekali sekali. Itu nagdolba ia makan kok. Dan bawa nama mati cara hati sopan. Lepas itu, orang ia makan cara hati sopan. Orang ia repot lagi sopan. Kita total hanya dalam pakai di kamar tata atau maya di pakuliah. Pakuliah dengan kamar tata semua simbah. Vamos aqui na legislação, na opinião, e a opinião é que para ter na hora na bandeira, isso tudo na macumbação na sociedade. A polo da gente olhar a condição, a coisa da lá maluca, não é possível. Mas que é que o para a sociedade. Jadi ulama dalam malu internasional. Itu wanita tadi, profesi jadi dari ulama guru awal itu yang tanah profesi, guru guru jadi institusi. Apa kami mengajar anak-anak, jadi sekitar oleh anak awal. Anak-anak di awal proyek di Kabupaten kita mempunyai jadi dengan saya kita mahu apa? Oh ya anak-anak profesor, apa kita mahu tapi Kalau mahu waktu apa itu mahu. Kata profesor,
bazali awa toza kusema pasi te pasi na biso tu ekina lelo lokola likambo tokenga na tata Simoki Mbangu ezali komona na moke moke ezali komona bango abo pamba te donc la vitesse de comment on a eu. Et on a eu. On nous dit que la vie n'a rien à faire. La carrière est à faire. Parce qu'ils n'ont pas le bien, ils ont mis sur la table. Et je ne peux pas entendre d'abord. Attends, à ma petite. Nous avons fait passer ça dans le Sahara, on a mis la verre à fond. Et puis, ça a été, les gens qui m'ont dit qui sont là, nous avons fait la route. Et puis, ça a été, on a fait pour éviter nos autres démocrates. Et les autres qui répartent. Et moi, quand nous disons que c'est fait, c'est de la monde de Saramela. Hoy como sana la macam que ya ni. Que no ya ni se la ya. Mai que ya ni se sana na triple. Ele pone ya. Depois valer na muito muito. Nós vamos subir na macam e eu tenho que fazer a poder que o pedido para a vida para seguir na frente. Ça, révérend.
kombo ya tata mwana molimo mosantu na te totiki makelele biso banso totiki makelele bamba te ezali rare qu'un 6 avril coïncide le dimanche ezali sengo tokutana biso banso lelo dimanche 6 avril na moboya ya papa nkuntu ya centenaire oye to poursuivre na basalutation toyebi ke temps eza lourd toza mwa moke mingi mais un peu de discipline s'il vous plaît na mama na mwana bazoko accompagner monaki mama batelmisaki ye mais révérend Zekani ye azali motambolisi ya paroisse ya Bruxelles na mama na mwana batelema po tokaisa bango Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye. Oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye. Oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye. 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye. Ba tata nangai, ba mama nangai, ba bandeko nangai. To célébrer vraiment ya kozong sevino mbote pamba te biso banso tolandi papa mfuma longo utankamba Yerusalem ya sika papa lokola lobi toza lisusu na likambo te o biso tokoloba na yango na mbote obo pesi biso yesengo biso pe tozongisi bino mbote na komo misato ya bule okombo ya tata ya mwana ya tata moliongo santo. Merci. administrative ya kopesa na kati ya paroisse. Tosala effort kuna na sima vraiment. Kuna na sima tosala effort ba maman Europe. Vraiment ceux qui makelele ici vous allez kitoko mingi s'il vous plaît. La fanfare ya papa Simon Kimbangu po ibeta na poto et beta kide na date ya lelo un certain 6 avril 1986. Mon pépé o etiaki na poto surtout en région parisienne et salaki ba dégâts o yango et salaki. Papa Simon Kimbangu kia na ye moko abongisaki makambo na ye na ndenge na ye mon pépé wana elekelaki biso. Mais tozanaki kokokisa likambo moko. Biso bato tokobetaka musique na ndenge mopepe wana badega ngo esalaki tozalaki na mitindo ndingisa ya papa mokonzi wa bole papa Simon Kimbangu Kiangani. Depuis 2007 nazalaka entrecoupé seulement makelele ezali je suis perturbé. Tozwaki ndingisa depuis 2007 ya papa mokonzi wa bole mokonzi ya église Kimbangiso o tozali tosambelaka. Abi bosali makambo nyonso mais ozon selanga faki
ndenge bozalaki ezala moko. Jour pour jour, 2007 et 2014, sur total bien à peu près, nous avons mis du temps, à peu près 7 ans, ou 6 et demi, pour être au kokisa maloba ya mokonzi wa bole. Il y a azali mokonzi ya bunzoto te, azali mokonzi wa bole batei biso lelo, azali molimo mo centre. Tata Nzambe apesi mitindo ipana ya bana ya bato, mais va s'exécuter 7 ans après. Mais vaut mieux tard que jamais. Mardi dernier, tout à l'heure, le 1er avril. 1er avril 2014, un musicien, Tolobaki na papa, à vos ordres. Tolalek Mingi. Donc, depuis mardi dernier soir, en région parisienne, Tozali sous la fanfare Saint-Denis, fanfare Saint-Ouen-T, fanfare Lomière-T. Et Pesene la Guinée Ndingisa, officiellement, pour nous rendre nouvelle loi publique. Depuis mardi, nous avons scellé cette unité voulue par le chef spirituel, créateur, président général, fondateur de cette fanfare en région parisienne. Moi, bisika wana nyo subisa to musique bana kubeta et comme esika moko kombo nango fanfare Paris Île-de-France. Faki oye. Na yo kite. Faki oye. Faki oye. Faki oye. Faisant un commentaire révélé à Kosala T. Mokili Mobimbe Yoka Biso. Banda Lelo, Banda le premier. Instruction, mitindo ya Tata Mokonjabule et Yoka Magipe et Salemaki. Ce qui va poche Moussoussou. La résistance et Kosala autrement, ils allaient du ressort du chef spirituel. Quand dans la modalité, il y a fonctionnement, ou les alibeloko y administration, administrativement parlant, et Gobongama, Potoyeba, Neginiame Ozalena. Mais banda, mardi, disais-je, Faki et Komi Bomoko. Tout ça, il ne va pas. Negi Kolani, les noms tout de suite là. Qui est les alliés, tout ça là, mais là, tous les alliés attentifs. Après qu'il y a monnaie, tous ces bisaka papa chez spirituel papa Simon qui m'a gagné. Oui, tirani pour ndege lingi bisoté. Voilà précision, Israël a coupé ça yamwana. Toko bongi sa fête ya monene ekoki et toko yebisa bino à temps opportun mon colonini isikani toko sala fête ya monene olingoma mobimba tokozala esika moko po tokumisa Tata Nzambe. Tozoko bengana tango pamba te tozali 16h10 te mais tokomi 17h10. Soki toposani eloko avant totia amen tokozanga koloba yango te. Biso na biso topesani mbote ngonga ekoki pa Simon Kima okianga ni Molimo Santo na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo na kombo ya Tata Mwana Tata Molimo Santo.
place. En place. Dépôt. Gardez-vous. Vous les saluez. Salut. Immobile. Fixe. Place, dépôt. Dépôt sur place. Na komba totalement de pays pour centre. Samani awa basurveillant ya Paris Saint-Denis, basurveillant ya Saint-Ouen, basurveillant ya Île-de-France, basurveillant ya Paris Moussoto. Toye la continuité a fait le 2 avril, le 3 avril, le 4 avril. Donc ça a répété, il faut toujours à la page. Toye vous présenter veut la pas ya papa. On renouveler alliance Naxo. Dans les amis papa c'est le Mantangali, il y a deux fleurs à la fleur de la liste, c'est pour l'alliance. Partout, tout ça, la salle, tout ça, la Kama Motomi, Igomba. Tout ça, la Kama Motomi, Kama. Kama, il y a la salle, la salle, il y a la Bélé. C'est ça, la Negi. Pour pouvoir avoir besoin de il était le mana, il fallait dans la boca après, maman, elle soit à la Zanambo. Nous sommes là, mais, pour le moment, on va le colo, on va gagner un peu, et nous allons la Valence. Donc, on ne sait pas papa, on a le salle à la soupe. Leur nez, pour le salle de soupe, aussi c'est mon commande de commettre. Amen. Place. Pourtant. En place. Faux. Gardez-vous. Vous les saluez. Salut. Fixe. Musique pour la sortie des surveillants.
solo bandeko balandi ya radio télévision du monde ndenge bino moko bozali komona na kati ya bilili solo esengo moko ezali na kati ya paroisse ya Saint-Denis bozoyoka kuna mama ndenge nini azali koyemba mama na biso mama Justin mama na biso mama Justin koyembela biso nzembo ezali na banana ye Nzambe kimbangu ozali Nzambe Nzambe longo na banana ye Nzambe kimbangu ozali Nzambe Nzambe longo na banana tosakolaka Nzambe oyo boyo azali mokeli ya sepe na likolo azali kokamwisa mabota nyonso alobaka ekokisamaka po ezalaka ye nde papa Simon Kimbangu Kiangani swana yo lokumu Nzambe ozali Nzambe Nzambe longo na banana ya solo bandeko tozali na kati na esengo papa révérend esengo na yo lelo ezali nini na ndenge paki lelo esangani esengo na yo ezali nini ezali monene likambo yango tozelaki yango bambula lelo ekokisami esengo eleki monene basali biso kado moko ya le 6 avril ya kosakala te merci Mama Fifi eza grave lelo pamba te tokomi na mokolo ya le 6 avril papa akomisi biso makambo nyonso eleki kitoko bana bakuli basentela bape bazongi na kati ya liboka na bango bauti mpe mosika bauti
emonani papa simokimbangu azali nzambe akotikala kaka nzambe lelo akisa na paroisse saint-denis na mbongo yango na le 6 avril 2014 kado monene paki apesi na papa simokimbangu esengo na esengo bana ya papa simokimbangu basepeli bana ya papa simokimbangu bafisie wengi azali nzambe akotikala kaka nzambe azali kobele nzambe akotikala nzambe ya solo nzambe akokweyaka te nzambe akolokaka kaka natangola biso obengami nzambe yakisolokele nyalungana yakanga kutima likambo oyo ezali likambo ya monene pamba te banjelu oyo bazalaki na likolo elongo na nzambe asilaki kokitisa etombeke na mbula oyo ya centenaire le 6 avril eye kotombe un dimanche mokolo oyo bana na biso bayambami ezali esengo mingi ozali komona na bilili nzambe na mawa na ye asili kobongisa biso nakanisi lisanga ya bana ya Paris ezali komonana na miso tika te nzambe akumisama wana ezali Ile-de-France mobimba yango esangani na ndenge papa simokimbangu alobaki ete tozongisela ye faki na ye moko tozongisa lukomba ndenge yango ezalaki tomoni biso moko na miso ndenge nini esengo eza na esika oyo pamba te nzambe azali bobele nzambe tomoni kuna fanfare mwa ete bande kozanga koyoka Kinshasa soki Belgique soki Creye soki nini awa eza fin na kati ya paroisse ya Saint-Denis na komona faki Ile-de-France mobimba na kado monene topesi na centenaire ya papa Nkulutu vraiment papa simokimbangu merci
oyo papa otikali kofaçonne na se ya ntango tosalela yo mpo yo nzambe accomplir programme na yo accomplir yango na banzete te na banyama te boko accomplir yango na bangoli ndenge oteyi biso lelo ntango yo osala 1921 yo nzambe ozongisaki elongi na biso na yo epai ya biso mpo tobengama lisusu bato salisa biso papa mpo ete elaka na bino oyo etikali ekoka na travers biso makanisi na biso ekibomutaki bomwana silisa yango yo otindi biso na mikilo ya bapaya ya bato ya mayele ya bwanya soki tomemi molili tokokoka kosala mosala na yo te tikati mayele toyeba kosalela ndenge yo nzambe kolingelaka yango pesa biso bobangi bwa yo yango ezali ebandeli ya mayele tosisi programme na biso papa tosengi yo okabwana na biso te ozongisa libota moko na moko tata mama mwana moko na moko bisika tokutaki na kimia tosepeli tikete mongongo na yo toyoki en direct euti na nkamba yerusalemi elongola bokono ezali na nzoto mpe na milimo na biso ebikisa biso na mokolo ya suka na kombo ya nzambe tata mwana nde tata malimo santo osengalaka manso amen tokende malamu